Masolo la vérité. Tout ça n'a qui sent sur côté na biso. Oui, il faut pas tout balinganga. To longwe qui sent tu es ma tête. Parce que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Na ke non na terrain oyo na facilité on so disque d'or qui sent sur na ora nyoso. Ba se kaka mwana mobilité soki na nu akufite. Kasi bakoki peko seka yo soki yo memi vi na buzoba. Tala lelo sona yo. Na moni batuni mwasi ya Papa Lutumba. Chanteur préféré na yé na ba jeune alelo. Aloba ngana fali. Bon a dédié album au Papa Thomas Lokofe. Ah, Thomas Lokofe. Mais pourquoi choisir Thomas Lokofe? Parce que ngana yo na bato batala biso. Tu es que Thomas Lokofe est artiste à monene mboga na biso. Ana sala banzembo bien. Banzembo etikala banzembo ete ape bato. Ya salaki na ya tali sumuteo kasami komisa kilisumo. Wete biso tobika ai emono yo lele. So ngana ko mobeta tolo ke ngai nde banzembo na ngate. Banzembo na nga ila accompagné na grâce à Nzambe. So na joie disque d'or, c'est que zelo ko etangama. Par exemple, là tu viens na biso fali. Ah congolais, ma joie disque d'or certifié na France. Ngana toi na ba fanatique ndemote, toi na ba nombre d'albums ndemote, toi na makambe bele o ba ni place ya zalinga na comité ngana bagarre na vida nchikité. Mais na te ya batu po na grâce o eleki na nchiki. On Nzamba tsakati na na kote ya na ba licencié na banzembo na nga. Biso to ba nowe. Ba to na grâce bene ankolo. Parce que on a keno na logique, so to bi ke na lelo boy. Pendant soit disque d'or certifié en France. Et à moi compliqué mais le bas grâce à Nzambe na ko zongo. Mais so to zongi na nenga Congo, so ki mboki ala pe na mambuke côté na biso ba respectera na biso ba musicien pe na ba industrie musicale ya limambutu to joie na biso. Oui, la musique est différente à balé. Na papa bozi boziana. Alors reconnaître que lelo ben et soka zoyi mbapa na yo parce qu'il y a ça la kinzela. To pe sembo te grand-père. Ba ni abi et comment déranger ba tout mususu. Ibrato a comme ça peut déplique. Voilà. Et ça liga bien. Peut-être jour à la muga na esprit ga ya ngai ya lobi ga ngamoko. Mais a comme ça biso tout ba jeune tout ça la boulot voilà. Banzembo lo ko problème à love. Nzembo bon ici la ndeni. Parce que chaque jour na bano biso to bota na ba obana bana biso ba bota ba kutaka bolingo ya ba problème. Banzembo lo ko mon choix. Mutu tout na mokila na droit ça la choix. Parce que ça na ba te belé mige baleki ngana yemba baleki ngana ko manzembo baleki ngana makambo belé baleki ngana mayele. Mais au moins musu grâce ya ozwata mbongo yo ça la studio aboué. Et ate Masolo la vérité. Masolo la vérité. ON Multiservice, organisation Ngozulu, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi. Pour vos services de décoration intérieure et bricolage, tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés, contactez Gozen Matuidi. Service designer, tableau de peinture, portrait, création de logotypes personnalisés, service sérigraphie et autres. Un seul contact.
les 07 58 58 10 72. Le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art avec l'artiste peintre Gozen Matuidi, le pro. Hugues la Coifficoté. Hugues la Coifficoté, votre salon de coiffure sur la Nationale 3 au pavillon sous-bois. Ouvert tous les jours de 9h à 20h, même les jours fériés. Plus d'informations au 01 41 55 00 00 ou sur le www.huguelacoifficoté.com. Hugues la Coifficoté, l'homme qui coiffe la ville. Naibisaki bino na kati ya Paris na Aubervilliers awa mubimba mbisi esala makakaka na Galaxy Mambo ata ukei suka uzunga na Galaxy Mambo petite histoire ya mbisi na kati ya putu awa c'est la Galaxy Mambo. Papa mama olingi olia mbisi ya munene oyo Kimambangu na 137 rue André Karma na 93 300 na Aubervilliers oza mobimba. Ah, restaurant Galaxy Mambo awa na mikili ya poto kolia poisson frais nde secret na bino. Eh, tala poisson, tala nde babimisi yango. Tande baningeli ya matungulu. Kitoko yo wapi. Ekei Saveur, savonnier, savigné. Ah, biso na aussi sangonga moko. Fona benga bat misusu. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Pas solo la vérité. Bienvenue dans votre émission sur la vérité. Fidèle internaute, bonjour, bonsoir. Merci Naning Bopé sur confiance. Merci Naning Bodo s'abonner du jour au jour. L'autre on a 40 000 abonnés. Souhaitez une émission d'Atokom on a 100 000 abonnés. C'est grâce à vous, Congolo, bon, on a partout dans le monde. Vous s'abonner, vous s'abonner, vous s'abonner. Et puis, s'il vous plaît, vous s'abonner à la chaîne YouTube sur la vérité. Et la chaîne YouTube la Rabino Vérité en temps réel. L'autre, on a une spéciale émission avec M. Hugues Binafilé, Marteau Piqueur, Tomeko décortiquer album Détermination. Et la spéciale émission pour l'album Détermination. Nous avons décortiqué l'album Wana et Bandeliti na souk. Et puis, Tomeko belé pour l'album Détermination. Restez connectés, restez branchés. Merci Nabandekotou. Oyo tozana ba na kata studio staff ya monsieur Hugues Binafilé puis na régie na biso Oxy de la République et puis Koumassé na régie. Hugues, bonjour, bonsoir. Ouais, bonsoir Miguenyema et puis bonsoir na batuna sobata la biso surtout na orchestre na ngai na Congo, équipe Mobimba en tout cas kubanda ba CG na ngai Yves Silulu, chef d'orchestre, directeur Sasa, ya Dropenza ou Arnaud Ambi. Orchestre Mobimba, Biki Rouge, Ben et ma fille, Basé Belé, Oulidjo, Fambiora, Kidi Bassente, en tout cas, boss na merveille combat. Voilà, le autre est au dans studio, tout ça les spéciales émissions pour la détermination. Aussi déterminer nani, détermination ça pour nani, détermination. Aussi l'autre aura déjà déterminé, aussi la rumba nayo aura déjà déterminé, mais cette fois-ci album est détermination, déterminé. Ouais, on a déterminé. Pour nous pousser la musique dans les sous musique à ma casse na sala ba boulot bien na pesa batu banzemba bien de ba mesana oyoka omoni na garçon moko nzamba sala nga grâce apesa nga mayele okoma banzembo migi ezelo ko moya facilité
okomata nzembo moko bato bayoka yango mais ngana na banzembo na komaka bato bayoka yango alors faut na ça déterminer pour na satisfaire ba fanatique nanga donc voilà donc détermination eza quoi défi contre ngamoko ke makambo na osala tour et le cas on a sala lobby donc pour na le cas on a sala lobby faut na ça déterminer donc tout ça déterminer biso nyonso so moni tant on allait na kini avant na Paris pendant le belo mona ba studio na biso na kini mona to lia pongi dans tout travail au monde bandi studio lelo na 20h aussi ça lobby na 9h pour beau travailler na ba niveau na faut beau zaka déterminer et on moni pe na bagi bon album nanga une grande partie fait ça en Europe ba enregistrement mususu ba mixage nango mususu ba mastering nango mususu parce que na déterminer na mamnyo c'est ça bien voilà na album oyoka na vinao et ba kulutu belé oyoka na album oyoki bimi na année passée on s'espérait beaucoup plus na artiste nini kuto na kulutu nini to na grand frère nini ou le lot c'est biso oza sur la vérité c'est biso non mige album détermination na s'inspirer beaucoup plus na kulutu intel to na master intel to na vie intel pour na me réaliser pe banzemu nanga ezala bien. Non moi je pense que biso to ba leki otoye lelo to na ba vie et belé ou ba sala pe boulot bien parce que la rapé ba son est bien banzemba bien ba clip est bien so ko motalara mutu moko ko évoluer pe makasi mingi te faut talara talié donc on a talara ba to belé ou ba sala boulot bien na talara pe ba to so sala boulot bien ana succès te ba to pe ba yebi te mais sala boulot bien ou ba accepter quelque chose et pas donc voilà so na bi kenep so ke na talaka intel on a aussi na tala ba tebe en fait on s'inspirer na batu nyonso na nze momo na embi omona ngana na oyemba basangisi lokumu nanga na mbongo dokotolo heimile na linga kama sange bebisinga sante cigarette ndenge moko na linga kango epesinga malade na tikala nga moko na mokili lokola moye botama na ndekoti maladie on est quoi papa na mso pepe kala yembangwa ça date déjà aza kutusu na bomo ite mais au moins na s'inspirer pe na bato baza souté batika ba œuvre obandeli kan voko wana bien non na zuka parti wana na zuka donc ya nzembo ya papa na biso lutumba mais mutayemba yango papa pepe kale na zuka parti wana na cotition na nzembo na mamo wana et compliqué pour la famille petit ka ba droit d'auteur ma belé parfois. Bon, on a limité. On sait procéder les arts normal, faut mon en famille, mon ibana, mon yamsou quelque chose. Tu as vu droit en ambition en fait les ala ceux qui ont interprété le comme mutuko les gars oui mesure té. Il y a ba mesure on a ce que biso mo artiste ndé to calculer on to yebi donc faut qu'on a ba 2 3 mesures. On a un problème té. Mais au salon quand même. Mais voilà, on a ceux qui on a na débordé té. Voilà. Lelo o na carrière na yo mais c'est après pe mutuko kwa papa Lutumba ceux qui biso boy tozo mba biloko ya tika. Pour Moutaya à l'obake, tout funda bien affilé et puis papa le tout malem dans Zalate. Famille n'est pas dans Zalate, ban le logo ba vie pas bien affilé, te que tout funda et pour tout joie. Parce que bango ba moni ko matananga tina bandi suwe na bango teza, ngana mata su makasi pona logo poète amukie. Na logo ata ko futa te mais conseil ngata. Bango ba sepela kata ba mona nga bongo. Album nangé leki na to yemba nzembo mosu ya papa le tumba parti mo bwe. Nembagi ya yokata dio ngonga nzabeza ko beta yoka na pesi mama na biso mbole mbote sigali ba sepela kutu makasi ngamo ojo mona fanda na moni batuni mwasi ya papa Lutumba chanteur préféré na ye na ba jeune alelo aloba ngana fali abite musique alelo na sono yoka ba soko lukango e ali en internet abina na sepela rana bina filé na fali donc ça la ke bien maman na biso mbole tanga yo kaka na yemba ba biloko ya mobile na e malgré que ndatika biso voilà album oyo ozana ba kulute belé mais biso na émission na biso c'est spécial émission to se déplacer pour to yo sana émission na studio na Paris précisément to na Paris na bandi ko botala biso na libana ya mboko to na Paris studio et sali album est belé et puis si ba missé belé ba disque d'or nino azo disque d'or na studio ba missé belé ba leka a dynastie album ya les padres Ferregola et yo sala na studio oyo ba te belé ba oui tant qu'on a attends ko kota na kota singa vena nga pe Ferregola
Autozala. Les padres. Ouais. Donc tout ça, le croisement, tout ça. Donc bah Weranson, bah ça l'album est belé awa. Bah l'album est belé ça m'a qui bouille sans plus parce que je me trompe pas. Bah Kofi Olomide bah les cas bah vie beaucoup donc ils ont vraiment parmi bah studio oyo bah mission biso bah les cas de l'homme mais c'est Igaleki il y a un moment spécial sur la vérité de se déplacer pour toi. Le lot vraiment album premier album na au sala na poto ozo mixé avec les Nibidens au sala m'a belé awa. Marguerite Banay na kin mais aussi son na poto la première fois. Ozo dédié album oyo et pas ya Kulutu Nini musicalement parlant. Kulutu Nini le lo copé c'est honneur to valeur. Nabi ozana ba Kulutu belé on nga pe polémique ba Kulutu te mais quand même ozana mutu moko oyo respectaka oyo o considéraka que Kulutu wana vraiment album na nga zo mérité na dédié yango album. Déjà album na bané on a kini te na yo aussi ça a te. Na travailler en cheval kini na à chaque fois nzamba sala nga grâce yo zo mon habillé ya boiso na ye na mon PDG Lenny Bidens tout travaillera to bosaka donc on travaille en cheval parce que et puis quand on a lelo il y a banze mo suna mbeng na kini mettons na yo kiangwa na mo na afona baxelo ko bwe na lobi te kuna na mbeng o mabe na mbeng o bien mais na sala mie na modifier koto na chata mo bwe voilà donc na dédié album na nga na mutu mo te na dédié yango please na ba fanatique nan te biso to singio non ne malem s'il te plaît te mais question na biso non moi bino ba misi na biso comme na minone yango yo le dédié Kulutu moko ya musique to singio na génération non même pas voilà to singio Kulutu moko o na mutu na yo o respectaka o considéraka o bangaka bazé belé ngalobi nazaki na Kulutu bosi na papa boziana alors reconnaître que lelo ben soka zo yemba pa na yo parce que ya salaki nzela to pesi mbote grand-père bani abika et comment déranger ba tout mususu bina filé la comment na bana na ba ben ba zéro ba jeune belé ba ko si pourtant on tende o lobi ba ko fâché to ke na biso mais la vérité a comme ça ben no kande to tango na Paris album no ozo dédié ngo pa ya Kulutu Nini ya musique congolaise ba Kulutu nyonso pourquoi ba Kulutu nyonso ozo na confiance ba Kulutu nyonso. Est-ce que vous êtes sûr que Bakulutu na nyoso balingaka yo ba c'est pas un succès? Na respect kaka ya Bakulutu nyoso ba salam sala bien. Na pour sa confiance te pour Bakulutu ba Bakulutu mais respect ne ya musala. Soto yebi ba to yebi bango pona musique. Bakulutu mususu to mona na pété na vie mais na mona na ba télé alo ba bien sernga. A par exemple bien ponanga. Musu pe to mona na te alobi pe mabe ponanga. Musu pe bo mona na bozala mais lobi ko lo ba ne pe mabe. On a vu que Bakulutu nyonso surtout au basalam sala bien. Voilà. Et là on est parfois au déranger pourtant on va commencer banzem. Et là on est sur au déranger pourtant Kulutu moko parfois. Mais la vie bango nyonso. Te biso te zaka ba question tout na. Tant yo lo bango nyonso. Tu nga peto yeba pourquoi lo bango nyonso. Et là on est au déranger dans d'autres interviews à Kulutu Redi à Miss. Na lobi bon. Belé ba jeune mais azo confirmer yo qui est non relève ya lobby bina filé. Non a confirmer ka nga moté na mona gatanga pe ba Inos bi na mona gatanga pe ba Ibrato. Non, surtout beaucoup plus que to rumba. Bon. Côté je souviens na télé na TV akumisa nga pe trop mais na mona akumisa pe Ibrato akumisa pe déplique. Voilà. Et ça lira bien. Peut-être jour na à la mugera na esprit ga nga ya lobi ga nga moko. Mais akumisa biso tout ba jeune tout ça la boulot voilà. Yo posano kana pona mutu moko bon problème na biso kana to kana na kongo ngona au moins so tangi oyo o wana c'est na question ya la nini yo opposer na réponse ponga na pe réponse o c'est peli soto o ngani dana ngana bi muto yo pona te mais ngana pe question ezaka na réponse tango mege réponse eza ya batu nyonso eza réponse te ozaka na mutu moko ko biso to na dédié émission na dédié par netinga na dédié émission yo parfois pas ya maître Maurice na dédié émission pa naï toi là ba Kulutu belé mais on a décidé bon on a dédié album pa papa Thomas Lokofe Thomas Lokofe mais pourquoi choix ya Thomas Lokofe parce que ngana yo na bato batala biso toyebi ke Thomas Lokofe artiste munene mboka na biso ana asala banzembo bien banzembo etikala banzembo ete ape bato ba innocent même wayo bato mokili baloba ya zalaki na ya atali sumu te kasi amikomisaki lisumu po ete biso tobika ai emono yo lele bandeko bakangaki na kulusu bandeko belokola benyama
lokola ebwele bakomema mpo bakata kingo ya lobaki ata eloko te afingaki mpe moto te yoko mwana nzambe yoyoyo ngayoyoyo oponier ka po ayembi na album na parfois toyembi na ye te tonga toyemba ne nzembo moko mais temps epermettre te la fois passé tanga nalei na Paris ale na États-Unis ntango toyo tokutani ne na kini ntango ya komi kini nga na olongwa nazoya boye ingénieur basé belé basala son pourquoi yo poni kaka bo travailler na Lenny Bidens album déjà eloko na sepeli pa PDG Lenny Bidens ala mutu mo a égoïste te mais tanga na contactaki ye mpona totravaille album vu ke ana mposa kopomouvoir pe musique na biso ndenge déjà banda et continuer kaka kokende amutu apanzage asinga otravaille nanga mena opeso mpe ingénieur mwa mundele monsieur Vincent ye mpe fo atya mpe touche mpe na album na yo donc touche ya mindele mpe fo ezala nga na osimba ebele me ye fo asimba ata moko mibale donc omonaka aoluka bosika bobien en fait makambo ezala bien Pas solo la vérité. koki mpe kosombama na mbongo nange epai ya bamillionnaire bakoki kosomba ngo te ntango na meki otekela yango mobola asombi bolingo nanga 110 Pas solo la vérité. po motu mosu akokangage tu ye moko ozomona donc soki nasalaki choix ya PDG Lenny Bidens oyebi nzembo nanga moko boye komona ngo ata mwana baba azali kaka mwana koka mwana kizengi mwana oyo nazwila yango rien wana na nini na droit d'auteur moto amixa yango PDG Lenny Bidens à part nzembo wana banzembo ebele oyo nayokaka lelo oyo eza na orchestre na uta eza na baorchestre mosusu nayoka bason na ye babulo na ye asala mpo bave na biso bafali babulo na ye asala mpo baartiste ebele bazalaka mpe na mboka oyo na France donc voilà balandaka eloka bien eza na cadre te ya polémique kotravailler na Lenny Bidens na cadre mo te koprouver parce que abebana na frère wana parfois yango mpe oponi otravailler na ye bon moi na ndimi teke ya na cadre bongo nde oloba po PDG Lenny Bidens mpe tanga banchiki na ye mpo na bolo anoki nchiki te mpo alobaka nga nde na bevi na nga mobimba nazalaka ingénieur ya musicien moko uto nga na olobaka vi na nga mobimba nazalaka musicien ingénieur moko ndeni te ndenga na ye boye na ye na baprojet awa baingénieur na nga mpe natiki na kini neti deme record apesi ye mbote ve na nga totravaille ne kitoko simplice jazz ndeni bango basiliki te bamoni yango mpe mabe te aneni biso totravaille ameyaki epesa yango Lenny est-ce que siko bango na Lenny mpe bana problème non voilà studio toza nde tolobaki na début epesa baartiste ebele badisque d'or parce que moni lelo tomoni mpe Koffi azalaka nini na disque d'or ya Snap mso ebimi nano mais nde tokoti boye baimage eza na asi orsi azwaki baimage nakumase nino azwa disque d'or na studio oyo baartiste ebele ya bafrançais mpona otanga bakomona bango nyonso te bazwa badisque d'or album osala détermination estce ekokopesa biso disque d'or soki bafanatique bakonsome yango soki nzambe epa permettre esalama eya na makasi na nga te eya na makasi nga na osalaka bulo nde bafanatique baorecevoir eloko nde bakonsome na grâce à nzambe na maison ya production oyo ezozwa album na ngai nde baomanager nde totala voilà disque d'or ezalaka mama nzambe nyonso oyo toviva na mokili omoni biloko nyonso moto aomérite eutaka nao na grâce nyonso ya malamu migi omoni lelo boye ndenge oza migi nyema boye fauteuil jaune wana okandisi kaka yo moko émission no yanga na kiti jaune yana bakiti mosusu mpe na bémission mosusu eleki na couleur jaune wana na kitoko mais wana grâce ya nzambe babiloko nyonso ekomela biso ya minene na vie ezalaka deja mambo nzambe abongisa misusu ezalaka biso mo toperda yango suite ya baconduite na biso mosusu mpe ezalaka so respecte baconduite malgré towana biso bato tozanga mwa masumu te mais fo olinga masumu ezala mwa moke en tout cas bolamu edomine masumu ozomona omonaka nzambe akooriente yo makambo nyonso ekende kaka bien donc ezala badisque d'or ezala koréalize bastade koréalize baconcert ya minene kosala banzembo bato bayoka kozwa bacontrat minene
et où tu as d'abord la grâce et puis il faut accompagner le travail parce que ça n'a pas été belé migé balikinga no yemba balikinga no komandembo balikinga na makambo belé balikinga na mayele mais au moins on grâce ya ozwata mbongo yo sala studio aboué et ate grâce ya mutu mwana mwa abotama awa ayeba nzembo ne atandambo ezate grâce ya ozwa mwa ba contrat nga na zwarana et ate donc en gros so nga na ko mobeta tolo ke ngai nde banzembo na ngate banzembo na nga ila accompagner na grâce à nzambe so na ozwa disque d'or c'est que zelo ko etangama voilà le logo za la clair na bandeko bota la biso et c'est biso que ba congolais communauté na yo na ba album o salaki o soleka ba reprocher que on a nini on album o to la détermination qui est o yo capé bango ba congolais na ba reproche to ba salaka yo que ozongela oyote na album oyo détermination ba reproche tino déjà wa sala avant to kotana to funga suma parenthèse côté ya mambo ba disque d'or disque d'or yo tu na nga fona zwa ezala na mboka na biso Congo to libanda Congo c'est kuno appelle ça disque d'or appelle ça libanda déjà so il le Congo et comment peut ça pena disque d'or que ba industrie musicale pena fongwami oza valable ozo respecter misa na biso to mériter ba disque d'or ba biso ya Congo comment on est na Congo le to a combien to ba 95 millions d'habitants ce qu'on peut jouer disque d'or wana et ça faut être à 100 000 non c'était à 100 000 CD non il y aura 50 000 50 000 et puis qu'il y en a qui sensu to chanoka qui sensu ka côté na biso et puis il faut pas to balinganga to longwe qui sensu to e matete parce que la charité bien ordonnée commence par soi-même na que non na ba terrain oyo na facilité yo so disque d'or qui sensu na ora nyoso no so lango da disque d'or so to longwe pendant qui sensu pena bato su ba pe ba fanatique na ngate on disque d'or normal il y a diamant il y a normal ya mboka so qui ben industrie musico ya ali to zo ngot so to sangisi ba fanatique na ya kisensu ya lemba ya matete ya bumbu ya selembao ya maluku ya kinkole ya matadi ya boma ya so to sangisi namda monga sito ko 100 000 est-ce que moi yango na loba to kene no malembe to bando bima to bando ba fanatique à Paris ya Belgique ya Brésil voilà pardon ta la Paris to ba matadi ba boma mwanda to stade ko beta te parce que ba fanatique ba disque d'or ce que ba kosomba to kene malembe c'est bientôt mécano stade problème eza euta na mboka soki mutu ana facilité ya osomba CD $1 par exemple facilité osomba billet il y a $1 pe pour ya stade ya bina fidèle to kene malembe omoni problème no ya la rande yo olingaka net ozo soanisa oui to soana te to yo epse ngoza prêter à stade population na yo wana faut nga na si c'est question na numoko wana na répondre après yo miselinga sous question yo katanga ah na émission OK jour organisation et quota jour ministère à culture mon que faut banda valoriser ba artiste congolais ba tchapso na place na biso na kanga moté ba Inos bi ba Robinho ba biso tout oyo ba héritier to ba disque d'or na Congo ba faire tout le monde to ba disque d'or na biso ya Congo ndenge nini ba français bazalaka fier na ba disque d'or na bango ba azwa na France na jamais équipé bazwa ba disque d'or na bango ya bango ba sepela ba no ner nango eza disque d'or na bango na Nigeria pédor biso il faut yo photos là ti makamone evanda bien na kin on si longtemps ba massa belé ba banda ba disque d'or na Europe non mais yo yebi ke ngana na popularité belé te na Europe et là on y zo l'accent non beta concert na Europe to ça na piaka non beta zenité ba to ya te ndeni yo ba mingi ya communauté congolaise mais yo no lo beti sala munene te o sali piaka amigende yo olinganga to kosa mais koko sa eza wapi ba show na yo ba concert na nga azalaka na mona na mpiaka te na poto ozoe bandeni ki ozo na popularité te oui bandeni te na popularité ebelé te par rapport ya bato yo ba congolais par exemple là tu viens na biso fali congolais mais je disque d'or certifié na France ngana toi na ba fanatique ndemote toi na ba nombre d'albums ndemote toi na makambe belé o ba ni place ya zalinga na comité ngana bagarre na parce qu'on a quelque logique so to bi que na le loboé pendant un disque d'or certifié en France
et à moi compliqué mais le bas grâce à Nzambe na kozwa ngo mais so tozongi na nenga Congo soki mboki ala pe na mambuke côté na biso ba respectera na biso ba musicien pe na ba industrie musicale ya mambutu to zwa na biso. Oui que musique est différent na balle. Oui ndo joueur so ba na terrain destination za la moko. Ah yo mo comme ingénieur, er mo po manyango. Tena tuti. Ah tuti kaka. Prompte. Oui que musique est moi différent na balle. Moi ndo ba chancel mbemba tango ya la tadra pas Congo. Destination ata abarozwa ngote mais na mutu tozwara abaro na coupe wana. Parce que une des abos ça album on dirait qu'on dit maté on dirait sûreté c'est moi différent na balé. On peut expliquer biso musique na balé na moi différent. Ouais musique na balé différent. Détermination titre au PC album no on a déterminé. On dirait faut apprendre à déterminer. Non, on a déterminé na sala batu msala bien. O etikali grâce na temps na so ekoki nzamba ko accompagner et pesa mambo ekopesa. Bale na musique c'est des choses différentes, c'est normal parce que bale sangi sarabatu nyoso. Soki Léopard ezo beta na fanatique jibe na ya wera na ya kofina ya falina ya hérité na ya bina filé na ya gezma wete ba komi eloko moko ba soutenir mboka. Mais biso lelo na musique komi olali olamuki olingo bibisa disque muto aza fanatique ya muto boyoka na te ye dia na ndenge ne pa ça lelo dia plan B ya ndenge ni fo eloko no simba te ya ndenge ni fa boyi côté eloko no oyo pa za pe fanatique na yo ye pe lokwa yebi ke yo na ntel wana boyoka na te soki pe ntel na linga biseloko ye pe côté na ye pe ozomona voilà lelo comment mona pena o mona na olalo la muki mona na mutu yebi na mutu na makolo te mazwi ne téléphone afingi ne musicien pour fanatique X saline bongo ba reproche tin ba sala ko na album o sala ki e autour les cas o lelo aux appels sincères yebi biso na soki ba reproche boye mais na album o détermination na sala ndenge ba ba reprocher ngate na sala makamu susu pona na corriger parfois ba erreur aux aimé. Bon, en tout cas, il y a une vie au cours du jour au lendemain. Il y a des conseils sur les PCA, des professionnels, des talents devant la caméra. Il y a des kaka, na bakisi, des gens na koti, na yebi ke batu ana ba résultat ya bien na matoi. Voilà. Toko so moi nuance ta permission na yo, on peut se biso vraiment priorité le lo bandeko ba yebi na soso elamba mi ate na niveau ya nord to me ko so moi extrait à tes moi n'habite sur des chansons bien moins extrait moi. Monsieur Vincent il est. Merci na bandeko tout bolanda biso en ce moment, merci na Jimmy Chimanga porte de la chapelle de Vantumba, patron de l'Anvex et puis Junior Bongongo ya Union européenne to pesi mbote to pesi mbote na yagi baye na colonisateur de la SAP mama Sylvie baye na Kelly Tsumbu na Paris roi Bilamba na Angola OGF de Paris Macoline na Roma na kata Londres to pesi mbote na bandeko tout bolanda biso en ce moment David de Molinga Falcon monté ma Gladys Tambembo tous extraits s'il vous plaît. Laisse choisir na kosa. Choisis ma tata. Ange Céleste, patron des patrons. Donc tu dédié pestré et panaï azamo que partenaire na biso, tu peux simbo tu peux sur na biso choisis ma tata Ange Céleste et puis champion casséré ka points casséré ka champion, poison casséré ka champion. Ah oui big. N'habite pas studio, bi ba flo ça, je sais pas. Différence tigne ça studio ou ya poto, pour attendre poto. Ndio lo baga, ndio lo baga poto. Poto. Studio à poto. Album à poto. Na réalisation poto, Lenny Bidens plus Mundele. Est-ce que c'est la différence pe na ba album au en Afrique? Différence c'est ça na mitu. Il y a na mayele, il y a ingénieur. Parce que ça na ingénieur mususu, baza pe en poto. Mais on a bien ingénieur mususu ça na kin, aleki bien na savoir. Il y a bien ingénieur mususu na poto pardon. Il y a kin pas leki. Il y a bien mususu ça na kin, il y a poto pas leki. Mususu pa ana kin ana savoir mana matériel ya malonga te. Mususu pa za awa ana savoir te mana matériel ya malonga. Mususu pa za pe na matériel ya malonga mayebi pe osalela ngote. Parce que mususu ba za complet ana savoir
un matériel, il y a un salle là. Tu vas PDG les Nibidens. La différence, c'est ça qu'il y a un studio. La différence, c'est qu'il y a un bateau. Mais il y a un sentir la différence quand même. Il y a sûr que la différence, c'est ça. Il y a un bateau. Hollandais, c'est quoi? On a Simplice Jazz. Ingénieur Simplice Jazz à Zarnakin. Très intelligent. À peine à Maël. Donc, si vous avez un studio, vous avez un résultat bien. Si vous avez mes records, Alex Momo, vous avez un résultat bien. Voilà. Mais après, poto attention, on a basket, on a manette, on a montre, au moins, poto poto les gars. Mais poto on a masala de mukolo. Album a poto senga pena bana poto. Ta poto na sega une semaine ta souki. Est-ce que c'est normal? Album a poto senga vraiment bana poto, tonton babaji tena di titre donc bana poto donc album a poto senga vraiment bato mikili. Listing ni on sali déjà pour na album a poto ya rappeler bana poto poto na nord. Vous avez ma JP qui cité. Na ningi na yo mo peut préparer pena biloko bana poto pena ya bimbe ba kayu ya ba noko pena ya poto ke na ningi ke ige sala album awa au kanisi ba via poto yo ko comparer ben ingénieur a été comparé plus ba matériel. Je na so JP qui na pesi mbote sika ali asala pe ba asala pe ba respect asala mamba danger bini sa pe bana poto bagi asala pe mamba danger boyo ndolo bigi asa mamba ya JP qui c'était à poto mais eza ko finga JP qui c'était asa grand non on a ba respect belé on a da génie asali mamba belé na musique na biso mais on a otali soka na album a poto singa bana poto bantaka les basse gardinor singa bata poto petit prioritaire général Gattuso général Gattuso singa na bata poto Maître Maurice Loma, Maître Maurice Loma, Papi Pingulu, mon grand frère propre. Mylène Michuri, Mylène Michuri. Bana danger banda. Maître Maurice Loma, Maître Maurice Loma, ya Maurice, ya. Tonton Baba Chitena di titre, Trésor Sanduku, JM Boda, Junior Senda. Junior Senda, mais c'est Chombo. Donc, Maître Maurice Loma, Mukolo mouvement. Il y a un mouvement. Myrlène Michuri. Danger, Yannick WhatsApp. Kolo mouvement. Yannick WhatsApp, porte-parole parisien. Et puis, artiste Djamba. Kolo Panique. Nebsao. Artiste Djamba. Mais, bana poto pe baza, à part ba auto, zana bango, à part ba to poto ngi ba kumu, to zana pena ba vena biso. Ina kitata. Bana poto cause pena pena bana pe poto. Deborah Ngongo meilleur choix, maman Melissa bana poto. Bacha dodo makana ndoi. Tout ça belle score moko squad mona poto te yaza papa poto. Papa Prince Matundu, un papa pas comme les autres, mon manager. Deborah calibre 12 ya JM Boda. Deborah calibre 12 ya JM. Bon ya yo suko mère, pour wana to boki ya JM Boda. Anga na journaliste ko mutuna ba question. Tena tuni komba mère, yo tuna nga numéro Benet. Yo tuna nga komba mère te. Kasi bene pe yo ndo senga numéro wana pe na vie privée na ye. Za chroniqueur na droit. Do chroniqueur yo fo senga ba numéro basi abatu. Te bene za start. Yo poza start. Yo poza start. Mo sa mobali na ye. Société Nsona Ekoba, Société Nsona Ekoba, Junior Tsonda. Nsonda Ekobat, Junior Tsonda, to PC Mbote, donc partenaire officiel de l'émission. Bientôt, vraiment, ça va faire bien Nsonda, Ekobat, donc c'est ça. Comment mère au Kobandela? Yamominanga. Sainte Makedika, la plus belle femme du monde, yoga propre, yoga lèvres, yoga taille, yoga poso. Yoga choco, yoga milik, yoga sika. Bo yosko ko mame. Ngam na poso ba kinon. Nsenda, société Nsenda. Comment même société Nsenda. On a partenaire à Sika, biga au moins to débrouiller comme Nsenda, société Nsenda donc Junior Nsenda. Bientôt to retirer. Mais ce qu'on a biso ba mission to ha mobulu. Ndani na tanga ko mame na facilité yo tanga te. Poso ba question, yo na poso na tanga wa moi tanga, c'est normal. Mais quand tu as mis ça, tu as pris dans nos posons que ce mot répondre. Non, tu as pris dans. Non, mais on pose ma question. Non, mais on pose ma question et ça a bien eu les répondre biso. Merci. Donc différence c'est ça, studio poto na ya kina. Question nga zaki batu ya poto baza. Batu ko balizara zoom avant. Bata poto. Bamna bata poto. Listing bata poto sali. Oui,
bato mo ya poto bako raté te ninga mabete Nokolando Michuri Nokolando Michuri ba grand prêtre VH Abimi ba grand prêtre nani VH Movoto te bonga na mo amuke ba vie belé na ka bango na kombo mais te ba vie belé na ka bango na kombo mais komona boye na mona te na ebité mais to na respect à kombo et puis dibanga Toto baba il faut ça liste bata poto to ke malembe s'il te plaît dibanga pe babaka mutuka te muta yebi na été obwaki ye faut muta linga ayeba et puis faut muta pia yo ou toi ça la dia pesa yo ou toi ça mutu mo apporter quelque chose na vie na yo conseil à se sacrifier même si na makambo susu pona yo te me makambo poto okomona ke bona remixer boye makambo poto fonctionner pena bata poto ba sola na bango pe meni yo na sentir no ba trésor sanduku batu na autre bon ngape na komo ya poto ka so ba 2 ans yango ba esi na poto changer yo nyo betaka makambo poto akala wa po nga batu ba yesa poto changer ngamo pe na mona poto changer ndena ya na kota legal ngana bisko na poto akala ezaki soye ba ye londe biloko parce que poto alelo ngana momona ngamo na yaka na ke gabana na nga na ke versas na nga na ke balme na nga na somi peno mona peke mo ba 12 chabekei mo ba 15 chabekei ale okomotala siko pe na batu na biki tonton baba chineza bo collier ya raté Mélanie Michuri raté te Monis Kondeza bayi bubebu raté te Junior Tenda Junior Senda te yena pesa ngate mais toi na mambebele to salade yo liga na kosa apesa ngama moyo elekipe lamba mais lamba na pienga te topesi trésor sanduku yabike raté te donc pour te changer trésor sanduku topesi maman mabanga pe changer topesi mote na Naomi la fille acoustique de Lisambourg de Bundes plutôt Naomi la fille acoustique de Bundes 10e match maman Francine Mawete la tigresse mona poto pe solo voilà Naomi la fille acoustique de Bundes 10e match c'est-à-dire ami privé à Christelle Cruz donc topesi mote Naomi la fille acoustique ya Bundes donc 10e match topesi mote ami privé à 10e match quand on a perdu bon moi na suka na biki papa leki na ngai Jacques Ngunya de Paris Koléaka grand frère na ngai ya papi Pingulu Koléaka papa leki Sony Silulu Koléaka JM Boda ata na ngana bosa na JM yo talandisela ngango tina kini fani pena na kini boye pa plein mais père bango liste à poto pesa important ben drope baza JM Boda pas kuta batut OK problème te après wana babiso ye na mboka batu babina na droite je vais bina na droite so balaki singande jango pe kenda pe bien te benga na solo toto baba tu expliquer bata poto baza biso to kuta bango ba JM Boda ba kuta ba toto baba ba kuta bango et puis ba solo bien OK les ara msusu yo bigaka mais au dépassé combien après près to lo ba montate au dépassé combien après près pour l'album oyo et puis ba risque nini oyo jouer pour réaliser l'album en tout cas so da bi monta on a dépensé na ebe on a mutu na kosi te na on a mutu te parce que album on a bando travailler na bandi album depuis année passée début année passée si album na ngai eza na terrain ya positionnement zo beta ba morgue ba grâce tout ça na ina ba kisi sous problème na misu sous nzemba ben na travailler déjà album na donc on beta calcul wana sikote et puis na ndenge na olingeza lela na lina beta calcul no te po na koyo rape mo mutema passe na liga se bimi e bimaka ekende ngana zo ka résultat ba sacrifice ni osali pour l'album ba sacrifice au pénal lelo c'est biso ke non kolia pongit pongit to la tête to bosser to travailler tant na fani no bwena malade mais fa ina informer bato balinga ngai ke album na bango ezobima et puis fa ki na ya na studio ton album e bima si tout va bien na mois de mars na mois de mars si tout va bien parce qu'il y a 2 volumes détermination volume 1 na volume 2 donc il y a 24 titres bah maison de production ils ont posé album bazana ba pour parler na manager manga ba onde ba tamiser ba nzembo ba pour na 12 titres ko bima na lala et bien et puis mususu ana Irlande mais dans l'entretemps na pe canon na studio parce que nga zala bongo ate binga no bosser ga vino pas au passant beaucoup plus swap na studio ndaku na parler studio ça nga lela parler fort na matériel mais non na monter studio te pas na détermination nga na trop parler nga ndaku ndena linga ndaku donc année toi na complet ouais
détermination, on est Oui, déterminé. il y avait une émission choisie, Souka. Mais ça. Mais on dirait non, non, qui bat tout na mère. Moi si na épée. Ah ouais. On a denze mu ya yemoko. Tanga yoki ya yemoko bi non 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 ige. Bouete. Soit du sous. Yembela sous mère. Ah ouais. Abi oh adoration ige. Choisis ma tata. Très fort. Poison Kasserega champion, Vienanga, Kulutu. Merci pour tout. Mais c'est Igito qui a beaucoup plus de rumba. Côté on a toko to lobby to sala succès na rumba to kosi batu. TV za radio te o sali ba rumba o lelo bat ba yebi batu babina rango. Mais ba générique. Pas kaka batu babina. Ba yebi babina pe kotikala. Érotique à la paix. Nazo ebiso mi gagner parce que congolais alingara pour appeler ça mutu place mutu a mérité. Faut la taille na yo, faut la santé na yo, faut la âge na yo. Moni na ba tuloka ba biso boye mige ya ko mikumisa te na ba mboka msusu. To ba génie. Kufandi boye yo mona ndaku na yo, okomi nzembo na ndaku. Okoti na ngo studio. Ok nango obimisa ngo ezo toucher batu ekotela ba réalité banze moloko a problème à love nzemba bongo esila ndeni parce que chaque jour na bano biso to bota na ba obana bana biso ba bota ba kutaka bolingo ya na ba problème banze moloko a mon choix mutu tout na mokila na droit ça la choix et si la raté mama lelo ngala sali choix la ngai botika nga za baguna ngai olingo linga to ça la choix. Mututu ana droit. D'ailleurs banze momo bo universel. Non, banze momo bo olingo lingate e kota na vino. Banze moloko bolingo ya compliqué. Oh mama, mais oh mame. Bolingo eza compliqué. Okoka moi, mobali licencié, alingi lettré, mais bazo sala love bien. Kotoyo, moi si licencié, mobali licencié, mais bolingo eza simbate. Elingi koloba bolingo etangate. Ngana yemba pensa ba réalité o ezaki elekate yango mona ti lelo na lekana banzela na yoka album na nga ya liboso na zoka album na nga ya mibale na zoka na ba single na nga mbanda na nga simbi touche nzema bongo elekandeni po chaque jour ki bombande salama chaque jour ba boya yo po ba pona muninga chaque jour ba pona muninga po ba boya yo banzema lokwa grâce kokutana na mobali oyo azolinga yo bien eza grâce kokutana na mwasi oyo azo comprendre yo eza grâce mobali nini arana posa mwasi te azo comprendre mwasi nini arana posa te adlinga mobali ozo soigner banze moloko morgue nazana ngana raison mais nazangi avocat batemela ngai balembi ko samba bel wili bolingo na ngai ya kala bimisaki ngai gra banze moloko ba mou caché na mela ya papi matalatala. Tant que tu vis dans mon kili, bah mot caché les alara. Hein? D'être donc, dans la bande molokana, dans la bande molokola, chemin de la vie. Non, y a bisabatu. Yango na lita yana ko pesa yondeko. Soki ba parents bazana makoki o profiter otanga. Ebele to ya moke yo nozwa mayele. Pona avenir na yo. Base kaka mwana mobali te soki nanu akufi te kasi bakoki pe koseka yo soki omemi vi na buzoba tala lelo so na yo baoyo mpe bazwaki makoki ya kosilisa kelasi te molende na mosala losambo epai ya nzambe na motoki nde okolia te moi koto wana bato ya misala maboko koyoka soni te. Il n'y a pas de son métier, il n'y a que des sortes gens. Ozala na mikili ya poto, makasi na kayu. Banzamba boy. Toi na mboka oyo Congolais tellement za mutema mabe. Makasi Congolais nyo sorte. Il y a des Congolais oh baibo cha batu na place na bango. Ceux qui kutu batu lokwa ba kofi olomi ide. Ba ça ba boulot ba danger na mboka wana. Ba sala ba nzembo ba danger. Mais omona ke batu on dit mais officiellement ça n'a rien à voir na ba jeune nyoso ba yemba lelo rien à voir ça n'a rien à voir na ba vie belé pe
o babanda pe baba yemba pe avant babiso okoleka nga na savoir okoleka nga na belle voix okoleka nga na succès okoleka nga na nini mais l'écriture nanga wana na nga moko na unique na style nanga yango mona na bwaka ka mwa misu muke kota papa na biso ready banzembo lokwa ba ekosala nga pasi bebela ngai ndanga yokomala ngambo ngai pe na ngambo bolingo ya bomwana na ebakala nga te lobi tokoki koka bwana bebe nazalaki nde koloba no bosolo bozoba eleka mingi tokozanga ngai bolingo yo moko bandaki na ntango pasi lelo na ntango esengo ekoma ya mosusu migi banzembo lokwa kitoko nango futinga nini kitoko mwasi ndako libala nakufelaki nanga ambiance lelo age nanga epusani na zongi ya zéro ebi lelo ata na poto ebi combien de serre baolela ata na kini baolela ke ozalaka kitoko me otambusa vino okana loyenge oyeba teke beauté esilaka lelo bato mosusu ntango bayoka nzembo na baoregrete mais eteya mpe baoyo batikali ke eyoka nzembo na kitoko nanga faux palin ya libala fo natambola na baconduite parani nanga obota mwana ne alingaka mwana ne ake classe te parce na yemba banzembo babongo ba chemin de la vie et interpeller mutu que ça soit bozwi ya baparent na yo tanga nchiki ngamona oyembela bato batanga nchiki nga vida nchiki te na vida nchiki te mais na oteya bato mpo na grâce oyo eleki na nchiki o nzambe atia kati na nga na koteya na balicencier na banzembo na nga biso toya banowe bato tona grâce pene ya nkolo donc nayebika bato mosusu baloba aprétentieux aorgueillé na orgueil te na oloba na makambo na nga eke de père na mamu na oloba na o se justifier na o expliquer bien banzembo na nga ça n'a rien à voir na banzembo ya bato ebele na banzembo lokwa témoignage migi na botamalanga na pasi mama langa mobola papa langa mozangi lelo nzambe asalinga ngolu nakomi kozwa mwa mbongo nabongisi nzoto nanga banguna nanga basepeli te bazwi bafoto nanga ya kala ntango nazalaki na pasi batia yango na réseaux sociaux mpo mokili eseka ngai babosani ke basali témoignage balakisi nde na bato ndenge nzambe alokotaki nga mpo akomisanga lelo boye o nzambe nanga merci na ndenge opambolinga liboso na bango o nzambe nanga merci na ndenge okomisanga lider na bango kolelaka te soki nano okufi te nzambe nano alobi te ige kobangaka te ata bazobundisa yo yebaki oza ya nzambe nabotama nayaki sensu nakola mpe nayaki sensu komine oyo balobaka soi-disant rekile lelo mwana yaki sensu yango akoma jika ya mboka bajalu babalusa maloba bakomi okoselanga makambo balobi natambola makolo ngulu mpo makambo na ngai esimba nyonso mpo babebisa personnalité na ngai babosani ke nzambe alokotaka mige na sepe atomboli ye babosani ke nzambe alokotaka mobola akomisi ye patron o nzambe nanga merci na ndenge okomisi nga lider na bango tana biso ya na misi ebele lelo so afandi akoma nzembo uto parole aele nzembo aotune no kota luketo ya te maloba kota luketo ya te maloba kota sime ya te omona uyu mutu ayemba nzembo aokanisa teteke fatisa nzambe ngai yango mona musique na nga forme nango eyebanaka te eyambriaka bato en fait eloko mopepe mo boye ya wu o junior senda lobaka siksi ya bible junior senda na olele mabe ya pena bon en fait musique na nga nezana entrepreneur musique na nga eza kwa so oyo kango ka koza na kati ya musique nzambe loko za kati ya musique ya mokili na pena na kingana na caché na nga na style na nga na fier na nga mboka na biso nde Congo balinga mutu so kufi wana bakomo loba akomaka banzembo atikaka banzembo donc retenu yango nde na leki na émission lelo migeke oyambi garçon mo boye komone bina file ana style ya musique na ye ya ye ana écriture na ye oyo po comparer nga na musicien moko na lobi yango po comparer nga na musicien wana akomaka na banzembo eyebana voilà otoyembela biso banzembo oyo sala déjà banzembo oyo sala yango otoyembela biso nyonso ba œuvre na yo oyo sala déjà oyo bato bakonsoma na nzembo nyonso na yembaka ngam na koma c'est ça na oyo toyemba c'est ça mais oyebi ke lelo oyo eza spécial
détermination. Yango toya to se déplacer hein. Monsieur Mona. Donc Régie Péné s'est déplacé dans Matosi, hors site de la République, Koumassé, Bidji Fabrice Nangolais m'a monté, to se déplacer pour toya. Est-ce que Togo ça peut extraire à détermination? Moi extraire quand Mickey c'est sur bâti traitant. Non mais na tcheka moi qu'on a tcheka. Au tcheka moi comme yo mo monde ba biloko yo mbi. Et puis c'est migi na pesa ba congolais. Oyo. Titre na un tel. Pas solo la vérité. C'est ici que nous vous amenons. Dans le plus beau cadre jamais imaginé. De toute tendance, nos clients sont les plus privilégiés. Pour le touriste, vacancier, professionnel. Que ce soit pour le repos ou un passage dans la capitale de l'Afrique, Kinshasa, la Villa del Pirlo Auberge met à votre disposition des chambres ordinaires, chambres exécutives, cuisine propre, spacieuse, luxueuse, bien meublée, afin de passer d'excellents séjours au sein de ces installations. Où que vous soyez, dans les 4 coins du monde, faites votre réservation sur tous nos canaux de communication, téléphone, site web ou sur notre page Facebook. La Villa del Pirlo Auberge vous garantit une connexion Wi-Fi Internet et intranet haut débit. Villa del Pirlo Auberge. Dormez luxueusement. Pas solo la vérité. Il y a nzembo oyo sûr que nzembo oyo. Nazo ba nzembo oyo c'est album nanga na sirke banzembo nyoso e simba. Merci. Ba titre ezani. En fait migezela na absolument. Pona yoko simba ezaka neni. En fait pona ngeza ko simba ezaka batwa kanga banzembo na mutu déjà de 1 ba paye ba banzembo na yo ba congolais a facilité parce que mon niveau na biso ready oza na so la vérité ba banzembo ebele to yebinga na yo banzembo ya mikolo na mitu na biso ezate. Donc on dirait simbi. Bon yo eko za te mais ngai ta artiste oza nango. Na nango pona travailler rat. Ouais na yo ka. Donc voilà na nzembo kwa réseaux sociaux. Na album donc olingolinga te titre da ya pamba so mto réseaux sociaux. Ba kota kuna yeba mamni ele ka réseaux sociaux. Na nzembo ne tito ka choisi matata leçon. Olingolinga te na nzembo kwa croix. Do bolingo ele na morgue. Et bimi mutaleli ko somba nanu serkeite peut-être bolingo ngo ekolamuka bolingo elamuka après quelque temps kufi susu tant kufi mutako moka soni mo acha su croisate asinaleke akufeli batu ba loba ye ucho da hele kala mingi ta lupango bakufela ka ntolela nakokoka te kotele misa croix pomo kilimo bimbe ba bolingo daye nazokoka te kotia ta linda lala Bomba tonio soba yeba bolingo ekufili susu bolingo langa na chaki na bapano nana banzembo kwa responsable na botama na zalaki mwana na ndako ya baboti bangai baleisaki babokolaki batangisaki nga lokola mwana lelo nga pe na komi kobota mokumba ezongeli ngai naleisa natangisa na bokola kimobali pasi bana na ngai soki basengi bazelaka kaka papa pesa soki nazangi bakondimanga te papa nyokwamaki mawaye ngai mawaye mosala na boyaka na bolenge na kimokolo nasali yango kaka mosala na boyaka na Afrika na Europa nasali yango il suffit nazwa mwali futa na bokolo ya ngai bana ngai kolikunzi ya famille soki nasali te nani akosala mawaye ngai mawaye elenge sepela na bolenge na yo sala nyonso elingi motema onga kuluna onga yankelobi ope okobota bana mabe ozosala na le présent ekoki kolanda fitir na yo oyibaki bakoyiba yo mawaye osalaki mobulu bakosala yo pe mobulu mawaye nayaka na poto nakotinda mbongo na Kinshasa bakolia bakomela bayebi pasi na ngai te
Miguel. Félicitations. Joe a unique à son genre. Même si Joe, et puis Manzamba Boye, pour comment? L'album où vous présentez sur la musicienne, non? La musicienne, nous va présenter. Tu vas rater un peu. Maintenant, tu vas dire non, on a génie. Vous faites un génie. Rien à voir avec l'âge. Rien à voir avec la génération. Vous présentez le master, vous présentez pas bateau. Oh, mais le lobby, vous avez bien. Non, à part Ben. Mais l'album, vous avez déjà. Tu présenté. Oh, il y a mis dans mon mobile. Non, pourquoi pas? Non, on va salanга bon côté. Oh, mais ça va bon côté. Pour la veste va croiser. Non, et ça ngana qui allait nzembo, ngana na parti. Bina filé. Si on a yo olina kosa siko. Nzembo ezala ki ndambu, ezanga parti ndambu. Ngai c'est la kasi nazo expliquer yo. Mibolata. Le fala la tara na kofi. Parce que ngana boy. Yo solo baba pesa kinga. Yo sko lingite ngana pesa valeur na ba art nanga. Ngana komi nzembo. Ngana tuni arti. Nazolo baboye. Ngamu na komi nzembo ndambu. Muto zolo ba komi ache ndambu. To sangisi. Koko ya beni. To sangisi. Na koko ya beni. Yango moni to lataka ndenge moko bongo to fandi. Ngana sala ba parti nanga ona yaki nango. Ya ba sala ba parti na ye o parole apesa ki. Voilà. Na koko ya beni. Voilà. Ben na koko. Après album to sala album du groupe. Et ya batu ba redécouvrir lelo benabi ke ba biki rouge batu ba yebi bango ba charisme batu ba yebi bango mais pas le quoi ba biso ba nuance et puis mi gagnema et loko moko auto bosana o monde ba lo ba autre temps autre mers lelo ba mission ya ba orchestre pour ba yeba ni komi moi passé ngana souhaiter tes abongo ya pe souci na biso surtout biso ba leader wa lelo to bunda to bimisa pe ba mission ba bon sima na biso mais lelo so tali bien o mona na ba orchestre mingi batu ba mo tala ka ba leader. So bando tanga ta orchestre yo kantseza ya minene na Congo lelo. À part ba mission da ba longwa tanga so tanga nga ta 3 missions na orchestre mo zo kasaka ya minene o mona ke webi kombote. C'est prompté. Donc autre temps, autre merci. On a conseillé plus na ba jeune artiste. Surtout ba mission ba beta na ba orchestre na biso ba wele na ko luka kombote ba luka stabilité. Voilà. C'est important on a luka na nous ozala moins stable. Parce que comme ozo ngo me fingisi yo to mona ba mission belé na mboka na so na ana kombo mais olala wapi oliaka wapi utamona na banani on a ba condition de vie nini wana na kombo mais ce qu'on vivande nini to évoluer voilà otanga biso ba nzembo otanga biso générique et là on nous a empêché artiste le quoi bina filé o bibenga génie que oza mais ba générique na yo tozaka na mitute to vandisa ngote to bina yango te to tala ngaka bo to bina te tika la biso te obina tirer te non tirer beta vite fait hein OK vite fait par rapport que nde ozotanga so ba nzembo mais côté générique là on nous a dérangé pour faire ça pena générique jusque là il aurait dérangé en fait ngana naza trop fier nanga na on dirait mutu mo be abunda na carrière ine nzemo aye moko et puis pourquoi ngalo babongo lelo na mona ba leader ebele ya Congo ba beta ba tolo pe na ba générique na bango mususu mais so tie musicien na yemo alongwaka o bwaka kriwana o mona aloba kriwana ngam na bwaka ngo générique na ba kumisa ke komisa bango danger ngam na bwaka kriwana na joie pe rien ngasko na fier nanga chanteur moko ta holongwaka aloba ke ba nzembo wana ngana yaka na nzembo te animateur to ba générique na kene no katima leme ngana côté ngana fort ya banzemo na koma banzemo nde na gagner nanga dia wana na simi nanga wana sans générique nana banda kunanga donc nzemo ben c'est là siko ka da peso ba valeur rumba nzemo ben sans générique ben pas ko longa yo ka sipete pardon sans générique nana banda kunanga sans générique nana bakara nanga sans générique na ga poto na zonga na kota ka legal sans générique bana nanga batangaka sans générique na bala na chamasi na palais famille nanga ba vivre bien wan nyonso sans générique na sala nga makamdanga tu o na lingi sans générique na zo ba contrat na ken na beta na sala showcase nanga na États-Unis na kenda Afrique du Sud na orchestre nanga na beta ba concert na Uganda na beta o ba jeune belé msupe ba koma ngo be lelo pété na ya France na beta ba concert nanga sans générique na kenda ba province na beta sans générique na zo organiser quand na sans générique na mo élevage nanga na mo bilanga nanga sans générique dans moi bangulu nanga pe na bataba donc so quand c'est fait mon akin lukanga pona marché bangulu
na kama mo bilanga na ngai sans générique mabe do vi na nga na kola la pongite na nyonso nzamba pesi ngai wana po kaka na zangi générique do na za l'aise de non ils ont juste question ce que eux promettent biso ni côté générique éducation bana yo ponani bana batanga l'école bien tout ça sans générique na mbongo rumba donc voilà après il y a musique na biso nga na pesa ba animateur na nga ba pesa batu o ba ko pesa batu ba recevoir rango ndenge ba recevoir rango voilà tout na détermination na habité sur lobby fort promettre ni na détermination pour la générique côté générique en fait ça ce que générique au préparer ni pour animateur na yo nzamena au super nuance mige au super na animation na biso archi nuance ozo bongsa nini pour bobinisa biso to pe na posto binati na biso le mowa na bibwe ba générique oyo zo linganga na lobetela ngo tolo wana ba mise bele msupe baba master nao ba betela ngo batolo ngala beta générique boye ole ka boye omona oyo alo ba ngam na bwaka cri oyo ngala za fier na ba rumba na ngana na ba monshwa na ngai yanga mutu moto ayela ngaka na chaka vocal na monshwa azate merci Torumo Manasuka merci Torumo Manasuka merci mandeko tout oyo ba assister mission Kennedy Biembe maître patron bourgeois Kennedy Biembe au senti bena patron faut senti bena 450 tolo na 4 tolo na ye Kennedy Biembe ngala leze nali ala na ngai boulot na ngai maître Maurice Loma ML Loma na service tout peut s'emboter puis dernière question na biso le lot obi na système ba vie au senti master na vie na Isarentel au poids apesaki ba contrat apesaki ba cop mais jusque là bien filé vie na Isarana ba vie tout on a rien ba bien que ça m'a bien comment euro na ba vie tout bafanda jouer na moni ve na Gibson Butu Kondolo cardinal abenginga numéro ko ten koni ibimi ka boy tant na katina iPhone la sa kombo na moni ka ave na rappeler to sololi na mona ba ve na ba depuis cho savane baloba bien sirnga to kana gite na mona ba papa bozi baloba bien ba ve na so ba kofiolo mi de na emana ko na nga we ranson invitanga na emana album na ve na papa na so Félix Waze quoi abengisanga na concert na ye vie na nga faire rigola bwaka nga na acoustique na ye vie na nga héritier abimi na nga na concert na obeta na showbiz bo abimi na interview na ye comment na ngeza nga te na zaki pe na stade na ye na fanda bo na ya Paris bo na moni vie na nga fali pour papa na États-Unis ayema mon choix et puis na moni alobi le lobo bato ba sa rumba pire bina filé parce que ba vie nini oyo na mona ve manda chante aloba bien ponanga comment te na ba vie belé par rapport à master comment ba pona ba équipe wana ozo reprocher bango nini apona gaza na vie mon copain après na confirmation teke master mo ba ebisanga ke ngana na vie na moko intel faut pena ba ebisanga ke nga vie na intel monde tsanga na ba vie na ba zefeya nyanga ba vie na yo ya bato ala siko ba papa biliki kuni ba ya papi matalatala da Costa ba vie na ke e abuto ya moi na bike 20 chaba carré ba igenzinga voanda ba vie na nga mona confirmer ke ba vie na ba général Frank Tumba Bwamunda do eza ke olela kutute parce que ba master na pe fo ba sanga ke nga pe na musique vie na da tel wana nga ko mo répondre nga na bi na te voilà merci ezaki spécial y émission to sala na yo détermination invité to ko kabona boité to na studio to kabona to si certainement dit moi choisir to moi Dimitri yo sala e bien ma azabi parmi ba partenaire na biso choisi matata en céleste pato de pato pour moindo bongo mondele choisi matata mondele et poison Kasereka champion kaskas Kasereka poison Kasereka champion oza adoration na rumba les adorateurs ya pape batala da Costa yo ka diamant batu balingi batu malamu te yo ba nzemba boy mama lelo nakangi yanga bisaka nayebi ke yo kolela nanu te okoyeba no un jour mama nake nandimi na vivre na zamba nakoma camarade banyama nalembi ko vivre na bato ya malamu baza muke mokili etondi trahison soki napesi baseki soki nazangi bayini mokili esalema bongo mokolo amonaki 2 millions alandi mobali ya 2 millions akomi komonanga sans valeur
ekoma lokola punition nasalela bato bolamu menga bafutaka nga mabe naina ba innocente polisu mwa moto moko ekoki koyinisa mboka mobimba Bravo, 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 monsieur Iggy, bravo. Je peux surtout remercier Bandeko Belé, au Moni Paris, tu as ma Lilia, comment on a Bandeko se déplacer, dans le studio pour accompagner les Black. Maître patron, Kennedy bien bourgeois. 450 Kennedy bien bourgeois, maître patron. Maître, et sur la monnaie, mon maman Doudou Mbisi. Fire Basket. Et puis, na pesi ba merci na. Il a dit Vungulé, na pesi merci na. PDG Lenny Bidens pour na boulot en tout cas boulot qui to comment na sévère non on refait ba français PDG peut faut vraiment attentif pour so ko bientôt tika yo kan bientôt tika na défaut comme le bon mabe parce qu'on a vraiment attentif non bon toi c'est la résultat français n'est bien tout ça c'est le résultat mon album est mine peu ingénieur sur 100% album ingénieur peut faire la marque site Lenny Bidens c'est ça là album héritier. Ça dit l'album est belé à Fali, ça dit l'album est belé bon. L'album on a droit au raté parce que Lenny Bidens ça chip moi ma edit. Donc c'est la résultat bien. Pour ça biso bien Junior Senda. En tout cas batuna sur batali biso parce que ba ngombote ba staff nanga tout bandeko tout ya Paris Junior Confiance ba misuso na bosani ba Gaïtan Sanduku parce que ba mbote belé sika ba aller en tout cas nzamba pambola bango tout ensemble ba fanatique nanga les anges les adorateurs. Basé la biso le 7 avril na Brésil. Oh. Voilà. Donc on a orchestre na concert na Brésil to beta na Rio de Janeiro. Le 7 et puis le 11 to beta na São Paulo. On dirait dans l'artiste à Liboso congolais qui beta concert. Voilà na Brésil. On a Salvador Maya. Voilà. Et puis Raza Kotoana. Donc basé la biso le 7 avril. Na Brésil. Na Brésil, basé la biso. Na Brésil nous sommes et puis na pesi Socrate, na pesi Socrate Mubenga joker de la République, na pesi ba mbote belé sika ali. Et puis le programme sur ça qui a déjà kin 4 semaines au toali. Donc jeudi à les 16 na kin malamment répétition parce que samedi il y a le 18 na un concert na Kinkole. Na Commander City eza site na biso sikaba na nyoso Kinkole to kutana wana. Je pense bien sur la zone na ça 7 jours na zone na suboye pour na continuer ba boulot nanga. Donc on a petit concert ali na zone. Voilà. Merci. Donc rendez-vous na Kinkole ba na Changutu bogende rocha Igepwa wana biga mabele et puis Brésil à Zoya. C'est-à-dire Brésil à Zoya rasé. Mutunanga rasé Obama. Yaza de ya kotwana yo biga kamba sentir kitoko biso na bantaka la base gare du nord rasé oza kotukuna et puis Salvador Maya. Et puis na patron kotwana na Brésil. Salvador Maya. Moi ce patron ba kotwana do Salvador Maya. Salvador Maya na peso ba bote belé. Yimtakanga yolo yimtakanga pe Brésil donc yolo na maboko na pe simbote donc royambo bien. Tenga ya rapona liate. En fait l'ami de ton ami, il est aussi ton ami. Donc ceux qui parlent à vieux, na yo c'est gapé vieux na soit la mastana ape mastana. Soit la petit na petit na donc on va boire que quand on part na ndenge ya zakana bien. On peut faire ça bien. On a yo pe o harana bien. Batu na yo pe bazarana bien. Donc libota. Salvador Maya Igazoya bo. Salvador Maya. Bo ganzi ba barbecue ça bien rasé. Zala na yo bikamba. Comment mais ndena vite tie monsieur Fidega. Mon pèse on va caméra. Omoni marambe kombe Kofi Olomide fo banga. Omoni ko la mère tout ça problème. Bon côté. Kennedy bien puis rendez-vous avec Fire Basket le 18 avec Venebiso Sam Chitu. Avec Celo Scram les 18, rendez-vous à Paris. Fichizana, tout le monde avec Celo Scram, avec M. Sam Chitu Samuel. On est ensemble. Tout le monde est et c'est spécial. Mais c'est Iggy avec l'album Nae Détermination. Mission de tout le monde est la fauteuil jaune. Restez connectés, on est ensemble. Merci na Koumassé, Orstel et République. Merci na Bandego Tupidji Fabrice Nangola, on est ensemble. Merci. Pas solo la vérité.